azo prêter serment na e Rwanda bango tous les rasilisi babimi président na bango mais tomoni batu oyo balobaki teke mutu wana yokaka na mandoki alors balobi bayebaka muninga na tango ya bisengo te na tango apasi na tango oyo Etienne Tshisekedi si asilisi volcan yo pe ozalaki mutu 5e colonne ya apariko okoyoko yebisa biso te minduki oyo bino bomba papa despe na kati yo maloba natikala jamais kozala mutu ya apariko natikala jamais kolata couleur ya apariko ba o ba yebi ba koyebisa bino vérité en tout cas meka kobongisa mo esika wana natikala jamais kozala mutu ya apariko ngai na banaka koleka na ba radio ko dénoncer lokuta ya monsieur Honoré Ngwanda loba yango siko toyoka parce que yo muto yebi yango loba yango siko toyoka merci eboto na profiter na pesa bandeko baza na plateau mbote surtout place de Jésus na odon pas mo place de Jésus oyebi place ndeko no volcan tako na motema mbote mingi ko le matin mon frère to contre na combat na banaka koloba makambo banaka la naza si to sala ke mission moko na ndeko na odon pambu tango na dénoncé makambo ya Honoré Ngwanda na lobby azali ko utiliser 7e principe d'académie d'intelligence et de renseignement. C'est quoi ce 7e principe d'académie d'intelligence et de renseignement? C'est de l'encodage et du décodage. Après ça information bino bokanisa to pesa bino menjo kande azo pesa mwana ndeke aza ko décoder. Na pesa ki bino na ba exemple. Période moko lobaka ke John Numbi alinya boma Kabila. Intérêt na eza nini ya koloba ke John Numbi alinya boma Kabila po ba Congolais surtout balingi Kanambe akufa. Général Munene Akimi azomona na te na Congo. Intérêt à monsieur Honoré Ngwanda nini ya kokoma ke Munene azali na Pointe Noire. Général Munene alingaka sala coup d'état est raté. Intérêt à monsieur Honoré Ngwanda nini ya kokoma ke Kabila cherche de nouveaux troupes pour na ba Congolais ba monaki on dirait monsieur Honoré Ngwanda aza koyebisa bango ke Kabila aza susu na armée te. Or ezalaki message petit wana mwana ndeke a décoder message ezali message appelé ça qui est loko la général Munene alingaka sala yo coup d'état il faut ba kazalaki ye mon côté azalaki en contact na ba généraux to ba lieutenant ba capitaine ya mapinga il faut longola bato na nyonso tout baza siko na armée na mitu ya mapinga to moni ba changement ndenge salemi Rwanda o ya rejoindre pire a commissaire ya police nationale makambo ezali belé papa desfe plateau eza bandeko pe belé to ko éterniser te si makambo Honoré Ngwanda na kolobaka ke apariko bango ba ebi création nini ndenge apariko créamaki te apariko ezalaki créé na ba pasteur moke wazali kolabo pasteur Chungu wazali pe kolabo ye moko pe pasteur Honoré Ngwanda azalaki pe na kati ya babiloko wana bayebi ndenge bawelaka bokonzi na bango me ngai volcan natikala jamais kozala mutu apariko pe na kotikala kozala mutu apariko te na ningaki na beta kala sete si makambo yo bandeko mususu na intervention moko ndeko na ngamo to ba sita alobi na téléphone que monsieur Honoré Ngwanda na armée te soki sita azo se rappeler depuis 2005 na bandaka koyebisa sita makambo yo mais lelo apesi ngai raison na ndenge alobi na radio malgré mi komona ngate na sepeli mingi ndenge ndeko na prendre conscience pa yebisi bandeko ne ba Congolais mais na ngana beta moi c'était mukesi makambo mama na fa auta ko ba Roger Bongos. Concernant Roger Bongo, ceux qui battent Twitch, c'est là n'engage que lui. Déclaration au ya salaki. N'engane fait Roger Bongo. Roger Bongo ça combattant. Roger Bongo n'a été jamais un leader des combattants. Alors qu'on négocie la déclaration que aujourd'hui je n'ai vu personne, aucun Congolais. Alors je vais chercher les combattants avec qui je vais combattre. Roger Bongo Azali, simple journaliste. Il faut que na chasser ba image ko chasser d'informations après ça la population na biso c'est comme ça les lots to encourager papa DSP na musala oyo sali depuis 2005 au banara ko lo bana radio ko beta CT ko beta lelo to komi comme na plateau et tondi ba tupe message eza koleka mais Roger Bongo aza combattant de ce ba Rwanda ba fingier eza buzo banaye na papa na biso Honoré Ngwanda na ba promesse na ba makambo nyonso tu yebisa du peuple congolais 5e colonne nada na batu bazana Kinshasa nada na boye c'est le moment oyo batu wana bakokaki ko sala musala po tondimaki ndeko na biso pena azalaki ko bundela mboka na ye donc
pour l'instant tout le monde est le côté peuple congolais tout les matés tout bundaka mais to ko juger batwana nyo surtout Bansia Mobutu Seigneur surtout limité papa Etienne Tshisekedi doit mourir pouvoir. Pourquoi? C'est parce que bayebi ke bazana ba dossier ba bien mal acquis oyo ezali na kati ya rapport final ya conférence nationale souveraine. Bazana ba rapport ya assassinat. Bazana makambu ebele ya mwana moni bazo sala ba mascarade moko tozana te mais ba lingi ete. Bref, pona kosuki ça. Na lingi na lo bana bandeko bazo kanisa ke Kamere azali opposant ya Kanambe. Je l'ai toujours dit. Les torchons ne brûlent pas entre Kamere et Kanambe. De quel droit Kamere a qu'on reconnaître Cour suprême de justice Oyo, Kanambe a nommé pendant que l'élection Zalaki candidat, il n'avait plus l'immunité présidentielle ou il n'était plus président, il n'avait plus le droit de nommer ou révoquer pendant que Bazo sa la campagne, Kanambe a nommé la Cour suprême. Et Cour suprême Nini Oyo, Kamere azali qu'on reconnaître à Kenekosala recours na Cour suprême wana. Ça prouve que ayaki na baventure na kati ya makambo oyo 4 ans d'années à côté de police Kanambe, une année échéance ya fin ya mandat na bango a commis opposant, c'est faux. Ceux qui azalaki frère opposant, papa na biso Etienne Tshisekedi wa Muluma prêta qui c'est malobi fallait tout le monde ait na limité. Mais le quoi tout le monde y était. Ils ont reconnaître Cour suprême Oyo Hippolyte Kanambe a nommé pendant qu'il y a pouvoir ya nommer peu pour révoquer té. Yangwana nga na pesi toujours Blongonia nzambe abate la papa Tshisekedi nzambe apesa lisusu Oyo ezangie pe biso ba congolais to za na simane po alobaki aza ko rejeter nyo surtout en bloc. Pourquoi aza ko reconnaître babilo ko na té Kanambe azaki na droit ya ko nommer té pe ko révoquer té. Yangwana va ko reconnaître Cour suprême de justice wana té. Na ngoimulu na tango azolo barabino ke ngoimulu na kolia na munoko mboka. Et là sini ni peuple congolais faut boye ba kiye ngoimulu na. Ngoimulu na azali père fondateur ya PPRD. Ngoimulu na azali mutu oyo asalaki ke processus ya 1+4 existait na Congo. Ngoimulu na azali mutu oyo avotaki Kanambe na 2006. Ngoimulu na aza mutu oyo a déjoué ki papa Etienne Tshisekedi coup na Sainte City po papa Tshisekedi falaka zala vice-président ya opposition non armée. Nde place Ngoimulu na kena ikozwa Zaidi Ngoma a glissé la place ya papa Tshisekedi. Na ba o ba yebaki Ngoimulu na te, boye balelo ke Ngoimulu na c'est collabo, Ngoimulu na c'est le père fondateur ya PPRD, Ngoimulu na a voté ki Kabila en 2006 et besoin Ngoimulu na botier le président ya CENI. Vous croyez que Ngoimulu na alingaki décevoir moi na ndeke? Je pense que non. Peuple congolais a sakoli, nous a déjà la maturité politique, Moutako Sabiso Azate, Kengo, Kamere, Nani, Lokuta, Bissonio surtout, nous allons si ma papa Tshisekedi wa Muluma pe félicitations na Monseigneur Mosengo. Kobanda lelo nga na invité bandeko nga ba congolais tozonga na église catholique. Tozonga na maison mère. Obéglise mike Lokuta oh. Tomoni baende pona kolia mbongo. Tomoni baende pona kokosa biso. Ngai volcan nazongi na la maison mère. Matono eboto papa despe nazongi si maloba po bande couper ba kokape pour partager au bazin na yango. Eboto. Nabanzi papa na biso volcan combattant na Lulio. Na Lulio po intervention na yo ndeko oya koti na nzela ya téléphone sikoyo. Vraiment papa na biso merci ndenge papa Mayamba otiki na mwa libanda ndeko nyoso liko benga na nzela ya telefone soki okoti na makelele esika bana bazali esika tele ezali radio ezali papa Mayamba asalaka musala na ye nakokende nanu kopesa ndeko na biso oya kotaki na numéro ya telefone ya Allemagne ezali na numéro 8855 nde nakokende epa ya les grands combattants na kati ya Hollande oya telemisaka bana Hollande tango nyonso na ba marche Placide de Jésus bokoyoka ye combattant ya makasi topesa nanu ndeko oza na numéro ya téléphone. Merci. Merci papa DSV zalinga ndeko na yo boketso. En tout cas nous avons pesa bandeko nyonso o bazana ligne mbote mingi na pesi papa Odin mbote mingi na yopi oyo muske ya lobi nazana mwa makambo mibale kaka epui na okota mpona ndenge papa na biso apretaki sema lobi ya liboso nano oyo na ningani naloba mama na biso asi alobi yango
pour un problème ya radio na biso otoza na ngo na kanisa mama limboli yango bien a limboli yango kutu ko lekandenge penga na limbolaka donc na oki ko kota lisu na ngo te merci mama ndenge osali nini na biso ya radio na biso po eko ka kokende liboso na kepo na bandeko na biso ya Sud Afrique deke bandaki na Zolanda oyebingai na ngako yeba mingi epa na bino naza muto ya yebi mike alors na yo kaka mingi epo na zui ba oyo ezali vraiment important et puis na personnalité ya ngana kati merci na ba papa na bazo sala busala oyo eza ko mona busala oyo vraiment ke ezo ko mona mais situation ya Sud Afrique ya internet ngai na yebi yango moyena limbolango vraiment ke parce que mwana na ngazara kuna na situation mais tokoluka ba numéro na bango tosunga bango mukete tokoka kozala na bango mpona bainformation toyebaka mpe ndenge bango basalelaka mpo biso mpe awa na poto tobandanga nokozwa yango tozosala bademonstration ezali eloko moko ya kitoko monduki moko ya makasi mais baservice de renseignement wana ifo ezalaka tozwa yango parce que bato wana nyonso eza bato oyo baza koboma kongo ngoi molumba soki kongo ezali malamu ye avote mutu na ye wana mpona nini bana na ye baza na bamikili mosusu me moko ezali bie bato bazalaka na kati wana en tout cas na bandeko na ngai ya Sud Afrique soki bazoyoka lisusu basala ta bankete na bango bayebisa biso bana wana baza na Canada na adresse nini toza mpe na bandeko na Canada bakombata baza na bacanada bakoka kolandela biso bana wana pasi tolobaki bien na komba oyo kolanda ti bana na bango parce que bato oyo makili ezosopana na oyo esopanaki lobi na oyo esopanaki le 26 eza ndenge moko na oyo ya bana na bango mpe na bango moko nala regrete mingi mpona mutu wana babeti bazwi passeport azongi ndenge yalobaki ye moko ke passeport eza papier akozwa mosusu na Kinshasa azongi Kinshasa ifale basala ye mosala tina suka action bomaki esili histoire mpe esili mpona kati ya Sud Afrique po bakoma lelo ndenge bakoma basala ba-action bato wana bakomprendre bango te oyo esalemi eza ya solo bato baza koboma bandeko na bango kuna yango napesi bango vraiment merci ya koloba te e mpona basituation ya makambo ya frère Élysée azali combattant monene azali ndeko na biso mais tobenga ye kaka tozwa basituation claire nasepelaka mingi na papa na nga odon ndenge aloba omoni komarche bamo eza mabe moto il faut ozala na position na yo ozali wapi ezala te ndenge bino bato boyebi français malamu mingi balobi oyo aza un pied dedans un pied dehors ezali mabe moto soki aza na position te eza mabe papa odon aza na raison na ye mais frère na biso Élysée aza vrai combattant emonanaka na makambo na ye nyonso akotaki boloko abimi mais claire ezala soki tozoloba lelo ki état de droit 2012 oyo toza kokota ezala kolabo ezala biso moko oyo toza kobunda bitumbo il faut claire ezala soki claire eza te oza déplacé parce que na ntango bakotia na place moko ata na mboka kuna ke tokomi na état de droit obandolukaka moye ke obanda lisusu kokosa makambo wana ifo ezala te pas de métier yango ifo claire ezala te bandeko wana tobenga bango tobenga frère Élysée claire ezala mbongo ozwa kopesa bandeko te mene olobai bo batikala itona babima ozwaki mbongo mais nasepeni na mutu oyo azwaki mbongo expliqué très bien nde tokomi na suka lango te c'est que histoire wana il faut tolandela yango neti eleki na radio bato ebele bayoki yango tu toyebi yango donc il faut ekoma na suka so ekomi na esuki na katikati grande te donc ekoma neti radio to ekomi neti kokende neti na gauche
donc il faut na radio ezala fait pour le tinda kimbongo wana mutu azwa kimbongo pe alobi oyo ba mutu azwa oyo atso ki polo ayo biteke ezala ki ya ba combattre alobi yango bien mais epa ekoma epa ebi tasala kinango question nanga oyo kote na expliquer na katsana soki wana pona pesa bandeko mosusu nano maloba mais pona papa na biso Etienne Tshisekedi yasa sali oyo aye musala etika oyo biso zani ndenge tozaka awa bope balobi baza na basoda leaka ngo mpe yango oyo donc des fois siko eza ya biso papa wana sali ti akomi na suka aprete seulement bomoni mpe na Kinshasa ndenge bato batelemi malgré basoda babute banzela nyonso mais asali yango alors sikoyo biso tolakisa makasi na biso na baoyo baza kolobaloba ezala sikoyo action papa merci et boto merci papa na biso Bokecho bandeko nyonso bazali kokota na nzela ya telefone bozala na kimia na bino ndeko soko kote na nzela ya telefone longwa esika radio na yo ezali zala mosika mpe kolobate tika ti tango bakopesa yo na banzi na ko répéter na bandeko o bazali kokota na nzela ya telefone bozala na kimia zela moto aloba soki komi tour na yo bakopesa yo maloba soki makelele wana vraiment ekozala malamu te tokei epa ya Placide de Jésus grand combattant oyo aza kotelemisa bana ya Hollande mobimba partout azanga te makolo piala nyonso tu pona Congo toyokaye Placide de Jésus malobe pa inayo. Merci beaucoup papa na biso DSV ngape na ozongi sarao maloba yo ozali na journaliste net traité ozali journaliste apona esika ba peuple lokolo mona ngai donc yipo ko lo piala kaka pa na ko soutenir moko na Congo ndama mona yo. Merci. Et biso kende radio est na longue vie au sala choix bien au bout ko sala neutre n'attend occupation neutre ça la gâté mais avant tout vraiment nangaki na avant maloba par respect au moins pendant 50 ans notre sera président élu Boïté donc nangina président félicitations na le président de la République son excellence monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba pour la prestation serment naie et ngana na esengo makasi parce que bolanda kingai mukolo papa Tshisekedi a ki kokuta na Jean-Pierre Bemba pour la deuxième fois na sortie naie je pense que bota ba archive ngane na pesa qui est Bible je pense que bato so landa ngai na directoire monsieur papa aso landa koyeba et chaque fois pays sa bato abi abosa na raté acte na salaka atambola kuta pena pasteur maintenant no moto apesa cadeau ya Bible té na pesa qui est Bible mais joie n'engage là qui n'a mon sous papa a prêté seulement devant Bible makamuna pesa ke mukwa na ba papa si vous voulez être puissant un président puissant net ba David net ba Salomon sagesse dans la Bible oyo et so te Bible aux paroles de Dieu au temps pratique aux amour du prochain au abisso au temps amour du peuple aux à la plus puissant le président américain a prêté serment la Bible donc je sais que le Congo est un pays laïque et il y a respect il y a ba religion nyonso donc nga personnellement na sepeli na action na lié les deux faits on a fait ça et puis a prêté serment mais na Facebook na baki vendredi à lobby ba totenga liboso na Facebook ya mokpadiko na baki zaki vendredi saint ya ba congolais zaki jour oyo sacrifice mune ko sala pa na mboka na biso ya on monaki ba tu babimaki ba comprenaki que mboka bani siko parce que ngabaki élection oyo to libération mboka Congo ezali nouvelle indépendance la vraie indépendance et ko banata mboka za libéré avant ça c'était pas l'indépendance c'était que tout ça na moins libéré tout ça contrôlé par les étrangers mais tout ça non indépendant mais tant on peut dire occupation kolongwa et que état de droit côté muto za président a devoir na peuple mais na communauté internationale dans ce cas-là otokobato comme indépendant na disikoyo moi je fête déjà l'indépendance ya Congo na lingiso na beloko moko pana bato o bani ko critiquer voilà biso to za resista to kende na élection té mais il faut to comprendre loko moko ce qui le lo vie na biso to présent biso Etienne Tshisekedi akende na élection té babi dongolo miso to pe bato éliminas
bando ki ba oyo ba soutenir occupation balenga bazwa raison et que papicho atikala ipolitika na me mwana Marceline na Adrien azalawana parce que yanga baki bolingi botikili motute alors ba donc c'est là tout de façon que to ken élection te pour que c'est la vacant mouta ça la yemoko on allait créer les faux opposants alors papa Nabiso topé notre bibliothèque est vivante patrimoine national Wazali papa était ce qu'il dit azali topé raison ya révolution so bangi ba mega ko empêcher mboka na biso etambola bienté seulement pour le moment na monde de baki awa to soutenir président na biso et biso tout chacun na côté na ye a mega ko soutenir 100 jours na ye o apesa ya grâce ndapesa ka président nyonso pendant 100 jours oyo bato oyo so ta passer moko malama tikali nebi ke ming ba teke bomboka ba comme les hommes les serviteurs des hommes ba so serviteurs de Dieu mais attends mutu ça aza sambelaka to soutenir la prière pendant 100 jours de grâce na to pesa e chance et puis le gouvernement oyo ko bima kala mingi te soutien ma casse et biso to combattant ba ambassadeur oyo ba ko tinda les ambassadeurs oyo papa et moko président na biso ako tinda to yamba bango din ndenge elongo bani na bango surtout et loko moko na ngalo ba fana pesa programme mo nango na aussi na presse ba so ko la bino papa DSV comment est-ce que presse ko la neutre papa yo za mutu ya presse pour ça ba oza journaliste d'investigation oyebi ke bande ko na bino mingi ba presse na niveau ya mboka ba pesa ka information opposition te ba pesa ka information ba biso ya combattant te alors tango awa na niveau diaspora beaucoup bi neutre bozo kabola ba information ndemo wana bango ba mo lebso 3 points alors il fallait se régner kuna mais ici il y a que nous la diaspora et les combattants nous qui régnons aussi dans la diaspora bon on va régner mais règne comme na souka bande ko boka sagesse au dans loba l'arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt en croissance biso peuple to na biso zamba to kola to na bezo to bo talanga mbilo sobe na kolia bo na ngambila te bo madame te makokolo to kola calmement mais ceux qui nous étaient à mouner comme koya bo ko makile ni ko beta pa et puis makile la souka ko ganga mbuki ko ningana et puis ça silence des morts ba tsa makile la souka ba comme ko yana la porte ba n'importe quoi ba banga ko sala débat ensemble na Félix Tshisekedi parce que biki ba ça na vérité mo dans mensonge ba l'arbre qui tombe bo ba créer souka bo a créer ba créer souka parce que tant que koya et peut soukrité donc ça créer na bango ya souka na remercier pe bande ko tout na ligne awa la bosse était ndeko na volcan papi yazali combattant moko o ngabe na protéger na mutema donc aza mutu otoko bossa na été ndeko odon de bokecho atuko intervenir et puis bande ko nyosu ba combattant na 10 minutes ba so landa ngai o ya Hollande notamment pas juste Jeff Blaise donc tozali awa ko pesa programme to sana awa le mina sola ki na papa na DSV oyo pona peuple la sala chone avota peuple et que nabaki mbalo vraiment wana sa radio na biso ndenge maman ko tuko ba awa to contribuer na radio et la radio papa DSVT eza radio ya biso wana koti parce que radio na ngapé donc s'il faut contribuer pour sa radio na biso ta message on nene na ngoboyo ce que radio ça la télé ça passi biso kuna na kin ba message c'est kana katika awa et c'est papa DSV mbalo ko mona mingi na radio par rapport à musala o tout ça nango. Depuis que année année de l'humiliation, il y a honte, il y a viol, année à deuil national, il y a 8 millions de morts, année à fraude électorale et puis année à nudité à communauté internationale. Balaki sivma parcelté na bango. Bakangi misu na passe à Congo, mais fungona ki misu ko ba diabulu na Côte d'Ivoire et puis na Libye. Il y a un biso to baki boye. Para ko compatir na souffrance, il y a bandeko na biso wasa na mboka Congo, pas de fête année oyo. Il y a un sorte de bessinga joie, je peux accepter. Mais sauf c'est une bonne fête dans le silica. C'est comme si on finit en Jiringaï. Fête de CP là. Parce que pendant la fête, bah doit fêter, bah on a souka mboula là, bah soda partout dans la ville. Mais c'est quoi ça? Il y a un sur le bas qui bouille. Tout ça va marcher ming. Tu le tout dans stratégie sika. Mais bah stratégie, tu l'as à tout bon la radio t. Bah stratégie monsieur que là par rapport il y a gouvernement à biso to kota là, oyo ekobima, gouvernement à peuple. Et tu as stratégie sur des marches mais ton public en awate ça manga c'est na rien maka bo tout ça la méga marche tu ben on marche à monene le 30 décembre donc le 30 décembre tout ça la méga marche na Hollande
auto bengi si bande konyoso o marchaki mbula o mobimba. Yo o leke na radio mbula o mobimba. Yo o komangi na Facebook mbula o mobimba. Yo o contribuaki na ba somo songolo pana mbula o mobimba. Tu vas clôturer marche na biso. Il y a année de deuil, année ya humiliation na mboka Hollande devant ces pays. Auto benga Cour pénale internationale de l'injustice. Wana tebi ke biso kanambe tozan besoin ba sa misaye kuna na CPIT biso to okanga to sa misaye ezaka ba formalité auto sala to kene kuna o ki ba mona ndo se munde to ba to kende na biso na élection to ke magé ba fraude to gagner na biso to ke na CPI magé ba ko sala et au moins tu dois témoin que to fungola ki enquête na niveau ya CPI donc biso nyonso to kutana na ville ya Lae wa benga Denar na 13h30 na 13h30, tout le la gare centrale, il y a Denar, tu peux y aller pour que tu aies ti na CPI. Tu sais na ba tu obaza na ba omoni mukolo na boli misanga to kotanga ta comme ya kana me pas maté. C'est comme si ba msusu ba hollandais o ko pa lingala te ba kaso to ku misaye. Parlons moins de lui, parlons plus bien de notre président Etienne Tshisekedi. Muna mutu ya na photo ya minene ya papa Etienne Tshisekedi. To ça la marche de ça là qui na Anvers. Et ça marche pacifique, calmement, parce que les Hollandais et les Flamands, et c'est ce que j'ai dit sur la police, ne t'a fait pas marche, vous avez bien, vous avez kimia, et là, vous avez donc, bisonyo surtout Koutana Wana, Toya Kole la Matanga, et ça marche à Matanga, il y a 8 millions de morts. Donc, on a occasion que ça là, Matanga 8 millions de morts. Surtout ça, on mukolo o mukezo ko sepela. Quelle exception! Le monde entier il y a ko sepela ba fête, il y a Nouvel An topé, il y a Noël, biso e kozala mukolo wana. Et puis le 31, en fait, on lui sa stratégie dans le bangote. Maintenant ça va batu. Congolais sous o Congolais, ko kena boîte de nuit. Ko kende boîte de nuit na bobo la makambo. Na so ba libela héros. Vanda so c'est le 30 là na ba consulter ko pesa jour wana. Ce qu'on y a tout qu'on a mais les 31 moudans qui ne boivent de nuit. Oh, ok, va bien, et on tout déjà. Donc, tout ça, on attend en méditation. C'est moi, ça, les 30 méditations bandits. Et c'est quoi, vendredi saint? Méditation, c'est bandit parce que bandit wa koufi mingi et tout retour en dernier, nous te soutenir notre président, notre gouvernement, Okoya, Balaya Sima. Donc, message à mon nez, on a qui n'ont ya wana, pendant jour, il y a les 30. Tu bien, méga marche, qui marche, moko, il y a mon nez, pendant diaspora mobimba. Papa DSV, merci mille la patience, merci mille bandeko obandimi ko kangai, numéro nangai papa DSV azanango subangwa ba le plus ample l'information, mais naza jusqu'à la ligne dans l'émission na biso. Merci ndeko nangai Placide de Jésus. Na kopesa ndeko na biso na numéro ya téléphone 40 30 na sima na keina ndeko na ya numéro ya téléphone ya Allemagne. Merci. Allô. Bonsoir, papa Nangai. Et boto maman Nangai na voix bonyo lembi boye maman matisa voix. Papa si mitema pasi kaka na biso makambo na biso ya mboka. Makambo na biso ya mboka ezolalisa biso te tokomi kaka boye. Donc ikotalela kaka bisika nyonso tozotala tozo yango eloko na bengi vraiment po na bakisa kaka likolo ya maloba o bandeko pe baloba ki liboso sur ba makambo oyo soki ya ba se amai soki ya ba nini. En tout cas papa to zala kutu mitema kutu kende kuna te po emonani na misuke eza lokuta batika ngana na kopesa message na ngana batu wana o balekaka pona ko rassurer batu ba makambo moko ya lokuta batika parce que eza quelque part bazo bebisa pe litu na biso bazo bebisa ngo pourquoi parce que bazo tia batu na mitu c'est comme si quelque chose eza na se or que eloko moko ezate pourquoi ba mensonge ya bongo bana Congo ba telemi déjà toza ya ko telema na Kinshasa na biso kuna partout na kati ya Congo mbimba le tomona ki biso moto moni na ba image ndenge ba telema ki banda jour ya le 26 wana na ndenge ba bima ki bango nyonso ba telema ki partout ceux qui vraiment zaki ya solo pourquoi pas ba mona na ki batika biso to fata to kende na ndenge na biso ndenge
ndenge tozokende papa donc na nyonso wana na ndenge tozomona siko na minute oh papa ngai na koloba boyeko ye Kanambe wana pour le moment eloko te ase mapekana ese bukani ye bandeko o bazobosana ezani ba o bazati to tour na ye wana Kanambe eloko moko zosala bango elobi nango biso na munoko na biso bangala kilo lombo zosala bango moyimi baza wana lokoso nde mutezo boma bango eloko bazobosana ke ezani ni ke Kanambe ye moko ndenga za wana ko lelo oyo aza Rwandais ako kende na ye lelo akoki ko loba pe albi no ngai naza mwana mboko te en tout cas batu nyonso pende ata malgré nini nazozala na bango un jour bakoki kosala nga mabenda bisika na nga kaka nazonga na nga na mboka na ngai kuna bisika na uta bongo bango siko eloko zosala bango siko pasi yango wana bazomona ke batika ba pouvoir place bazali baliaka kilokoso na famille na bango na bango comme ça peuple population va kufaka na nzala kilokoso kilo lombo ne mutezo sala bango papa yango nga nazoloba na bango bato ba arrêter na bango bato bazana na tout autour ya Kanambe wana ekosutela bango mabe papa tozali awa lelo tozola muka bango bazomona makambo oneti ba aventure et lelo peuple congolais telemi mutu telemi makanisi telemi tozotala totie papa na biso Tshisekedi na maboko ya Nzambe aza eloko ya Nzambe donc na minute otomoni mutu mususu te oya koya kosikola Kongo na biso wana ezaka papa Tshisekedi papa na ngai yango zomona biso bandeko na bino koto tozaka ka mutema mato elala kate mato esetele mato yoka kaka to benga radio na biso to solola ka esala biso esengo na yango zomona ke yango mutezo pesa biso na espoir ya ko vivre tozo yoka bien ndenge tozo partager ka ba parole boye ba makanisi to na bino en tout cas o nazaki nango mwa muke ya koloba yango wana papa e voto mama na biso na intervention na yo kitoko vraiment na masolo ya mpoko malelo tokende epende kona biso numéro ya téléphone 515 topesi maloba ingeto papa de valeur inte kuna dino James Navan na mboka ya Bundes Allemagne na ville ya Frankfurt vraiment papa de makambo tozalo bavana banda na pesi bino nyonso na mbote na pesi na bawe bakotaki liboso na ngai malgré que nona landi bino na katikati me na sukaki mpe na yoki mpe moko mpe na oyo mama uti koloba mpo na ntina ya bato ya se ya mai vraiment na kosenga na yo avana bandango na lingi koloba boye papa desre radio oyo eza radio na biso mpo na ngai nayebi te na kobenga yo lobi na ndimi keno na koma membre actif keno na participaka chaque fin du mois somme moko boye keno ndenge ezalaka na bassociation nyonso tout donc bénévolement mais avec signature année déterminée na kokosala keno na pendant 3 mois et 3 ans papa desve na ngai intervenir na sujet oyo mpo na nini keno omoni ere mosusu biso bacongolais to perdre ke baespoir avant te parce que na ngongo tozali papa desve na biso keno toza na ngonga moko te keno ya korendre bato bacompte ça veut dire que nous tozala nano un peu tolérant ou bien un peu patient que notre de la papa a établir makambo nyonso surtout à salaire biso sikoyo idée ko que nous tozala kozala biso que non ya loi ou bien mutu aza na droit na ye yango ye mutu ana pas bénéficier donc il faut na makambo oyo ya mai papa omoni mboka na biso soki tolandiango très bien vendredi outi koleka tant papa na biso président na biso a prêté serment bomoni que non tant oza kotala bilili oza kotala neti ke nomoni neti bafilme oyo ezalaki ya bavietnam donc oza kotala sikoyo neti ke no filme moko eza kotourne na village moko boye parce que wana eza susu ville te nazomona ngo susu ville te ngana omona neti village moko boye papa oza kolanda bato wana baza wana papa so omoni bango keno baza na esprit ya koboma parce que bino moko omoni keno peuple aza sans minduki na maboko me bato wana baza koboma soki totali na kote mosusu keno toyebi keno papa Tshisekedi atingi bato na libanda oyo keno toza komene guerre moko sikoyo diplomatique parce que soki totali keno na peut-être awa prêter serment na ye tomoni keno batingi le président moko dictateur donc elakisi sile moko keno tala bato nyonso to oyo bandosa motema baza so nsima na yo te nalandaki débat moko ya ballemand
entre bâtiment il y a une biso de la green na bata SPD na bata SPD na bata CDU balobli likambo ba test exemple na Congo balobi que no omoni que no de l'autre que na ba promo na mboka na Congo que no diplomatie za jouer rôle na makasi sauf que l'autre dit que no bateau est à mai ba se minduke beta total déjà que nous dasi to perdre bateau et belé sauf que bateau avec minduki minduki na bateau que no ba la victime de l'Éthiopie congolais en plus comment on dit que nous tous à la tête que nous c'est la source que nous la source armée c'est la parce que faut que ça le plus que nous on a dit que peut-on dire la de mon peut-on dire là nous que que il y a des premier président il y a parce que là dit que nous deux autres biso la biso nde toza kondimanté mpenza teno tshisekedi akomi président kasi toza kosala neti keno eloko moyo susu boye kosalama na nsima donc kondima wana nde eza kozanga na biso po bato matinga soki lelo bayeba intervenir ça veut dire que non omoni keno bakopesa biso fete na mokili mobimba ndenge bango baza kolinga keno te parce que yo motu oza na raison jamais yo okoya kotumbola motu oyo azwi de fete donc moto azaka de fait yende mpe otungola ba moto ya gaye toza komona wana neti lelo keno les vendredi okiti koleka pa DSV limbisa ngai na ndenge nazoloba parce que na ndenge nazosolaka mwa analyse politique mpe na situation oyo kongo eza kotraverse lemo parce que guerre politique nango sokomisiko guerre moko ozaka no baguerre moko diplomatique parce que kabila ndenge aza wana aza na soutien moko te na bacommunauté européen ou bien baoccidentaux ou bien même na communauté africain tomoni keno baye kotinda baministre na bango omoni keno bapays mosusu neti keno bapays stratégique mpenza na pembeni ya Congo pembeni na mboka na biso batili bango baministre na transport donc fo toyebaka keno makambo wana nyonso keno toza kolanda makambo tomoni Monseigneur Mosengo abimi aye na poto tomoni délégation Tshisekedi ebimi aye na poto donc il faut kotika makambo ekende malembe donc tokoki kopetre espoir wana te keno bon po soki tolobi keno avant tosala guerre wana fo tozala soutenir na bakote minduki eutaka oza kolandama fo minduki euta po tokozwa bato wana sena keno po komona ndenge ya diplomatie sikoyo donc il faut koyeba keno guerre basala bango te kaka keno tukutukutuku bosi bokoti minduki bote osala guerre parce que soki nazonga nakopesa bafonction na nga te ou bien nakopesa bino espérance nga na vivre te na vie na ngai si tant on a comme la âge aux autres pas décidé en tout cas ngai vraiment na ngai penza que non tous à l'empire patient tous à la continuer on a que non ndenge toza na un seul président que non président ya congolais nyoso ya congolais nyoso donc tout le président qui est président congolais nyoso après ndenge toyeba penza que non yo osalaki boye bon kende sikoyo place wana babongiselaki yo keno osete et tout rate quand même na patient moko kenza keno te bate keno nzambe ndenge aza boye asalaki moklinike ayebi keno jour boye moto aoya korendre bakonti na ye ozokola lipoto donc totika tosa kodiabolize parce que bamoni bango nde baza wana wapi omoni baza kondima na bango te baza kondima na bango te bakongela baproblème keno bon faute ezali mpo baopposition basanganaki te faute ezali mpo minduki ebetaki te donc bangi nde batisa biso bona biso sikoyo na nzela wana papa dosi en tout cas mama oyo auti koleka en tout cas tozala na kokoa kondima wana te parce que à travers kondima na biso yango nde tokosikola mboka oza kolanda à travers omoni ndenge ezanga pa Tshisekedi mpo aza kotia bango ndenge baza wana kono mitema na bango eza kobuza mayele esili bango mais soki deja tokomi eza keno mutu boya boye te donc tosazali keno tomeka koinstalle sikoyo système oyo papa na biso aprometaki biso tosoutenir sikoyo l'esprit parce que bitumba lelo komi sikoyo bitumba moko sikoyo ya esprit sikoyo eza koni kotala bafilme kotala wana batelevizio bozomona koza keno bakamboja bavietnam esalaka bongo te ezalaka bongo te donc fo moyeba penza keno peuple wana donc monguna wana alivandeli biso wana en complicité na bana mboka mosusu balingi vraiment keno basala histoire oyo elekaki kutu na Rwanda balingi barepeta na Congo izo bashena bango balingi repeta na Congo bandeko na ngai dolanda biloko wana donc eza keno foto baye bango diplomatie toyebisa bango tala bino boliaka na motu wana boye biso tolia na bino boye mais boyoka na bino na bino po likambo eza likambo ya gato merci papa na biso papa Tshisekedi alingi gato te alingi nde keno po
kabula wana peuple congolais tout parce que soka yo wana pona zoba pour ba baza pona gato na bango papa merci papa na Biso na tawo na sepeli papa na kotenga yo di papa de penza le kambo na bitio que no na kosala na wana mutema moko. Merci. En tout cas, merci mingi papa. La ligne na zawo yo ba soli ka mbezali na ko intervenir. Merci papa na biso na intervention kitoko oyo osali tokende nano epa ndeko na biso bandeko ebele bazali kobenga na nzela ya telefone tokende nano epa ndeko na biso mwana Ntsomi topesi yo maloba meka ko accepter Skype ya radio lisolo epai na yo. Allo? Allô? Oui, merci mingi ndeko na ndembo pesi na maloba asepeli mingi na poko lelo mais nanga na lubanga kana uza mukuse na koloba boy na soki totali lit na biso tozana de banguna ya mindele na banguna bandeko na biso yo bazara na mboka wana ba soi-disant collaborateur. Je pense que plus grand difficulté na biso ali nanu ba collaborateur wana mindele kutu problème ezate. Donc bien que ezali plus grande difficulté na bango mais tozana bango esika moko toyebani. Moi je pense que tout le kandenge nini ya ku développer stratégie nini ya ku faire comprendre bandeko wana ke bango baza likunga baza nzela moko mabe ya onde to komi na niveau wana posto ko totali ba tatu lo baka barwande to finga ba rwande to lo baka makambo barwande baza na Kinshasa bomoni ata rwande moko ta bima na télévision wana abanda ko larguer ba congolais to moni ba urubero baza wana ba bizima banani tu baza wana mais jamais komona bango babima na balabala babanda kofinga biso ndenge mende azosala ndenge bazakari bazosala ndenge ada bombole ke kopesa bafélicita même Kagame atika kofélicite Kabila te mais ada bombole congolais ndeko na bino congolais afélicite Kabila. Donc c'est pour dire que morceau na biso dur eyali nano bandeko na bino wana oyo baza nzinga mpo ngai obenga bango susu bandeko te mpo nayebi te soki wana tosani to développer stratégie ya ko faire comprendre bango que nzelo bango balandi eza mabe soki bandimi to lukila bango méthode mususu oyo tokotia bango pembeni po difficulté na biso amunene ya lina wana eza nde bango po kanambe wana qu'est-ce qu'il a en dehors ya bamukolo wa mpombo wana en dehors ya bakoya gialo wana en dehors so na tangi bakomo wana eza bakomo barwande te eza ka bandeko na bino eza ka bandeko na biso bango nde mutu baza kolakisa zamba na biso atokotaka boye kinga nkati ezalaka boye koto ezalaka boye mutu babomaka ye boye mutu okokangela ye boye. Donc tosala tu toyeba ndenge nini ya koneutralize bato baza pembeni lokola bango baza koterrorize biso mpe toterrorize bango bandeko na bango bazali na bapoto bana na bango bazali babima oso otali bato wana okomona wana soki otali kengo kutu toyebaka mwasi na ye te toyebaka bana na ye te seke bazaka alibanda poto oyo. Donc eza bato baza bizengi papa sanana pe kosala ke tokotia bango na difficulté okomona ke soki mutu wana akomi dépourvu akomi lokola soso balongoli masala akotikala soso te. Merci. Merci ndeko na biso na intervention kitoko tokei na ndeko na biso 69-29 topesi maloba. Oui, allô, bonsoir bandeko. Mbote mingi ndenge bopase ngai maloba. Na remercier nzambe mingi ndenge tokutani lelo pe na bosani te na milimo bandeko na biso batiki biso na komba oyo baza komene sur place na Kinshasa. Na yoki mingi lelo batangi kombo ya monsieur Honoré Ngwanda. Ngai il y a 2 ou 3 ans passés, j'avais l'habitude ya kokotaka na radio Kimpwanza. Na tanga déjà kombo ya mutu wana ke azalaka mutu moko toko ndima maloba na yeke. Pourquoi? Ngai qui vous parle personnellement. Ngai moko personnellement na bona tanga mutu. Ngai moko. Nazala contact moko azala Kinshasa kombo na ye soki monsieur Honoré Ngwanda za ko kangai na njazo ka makambo na solo. Mutu wana kombo na ye Nzapa Kengo. Nzapa Kengo a travaillé na service à sécurité à Mobutu. Mais ça c'était des fonctionnaires confirmés azalaka parachuté. Ngwanda soki na tangi kombo ayebi makambo salaka kolongwa na Kisasa Nzapa azalaka na Uganda Ngwanda kenda kofanda ngunda na Israel makambo na zolo bao ayebi soka zo kanga ayebi yango. Nzapa mutazong saka Ngwanda na Kisasa ma tournaka une situation moko boye moi to kotanga ba détail ya mula ezate.
Ndapana kisasa lelo otozolo baboye azangi même 50 euros na kati ya poche na ye. Mais Ngwanda parvenant comme article moko il y a à peine une année ou 8 mois passés, aloba ke azana ba preuve. Kabila apesi pas 500 000 $ ba kendo bomaye. Ce qui rapporte na banga mutabato sur place na ko pesa bino pe numéro na bobeng azam même pas na 50 euros na poche. Mais Ngwanda ko sarabiso. Mabe na ye atanga étude aza ko kanga petit nazolo baboye. Asala aza spécialiste en démagogie. Papa na biso na banzi makambo ozali koloba soki moyen zali papa komelanga numéro ya téléphone ya moto azali wapi? Na ko komelo ni moto solana boyo kanga na. Soki Ngwanda za na sala spécial ba oyo nyonso ba yebi. Ba o ba sala service secret ya Mobutu ba yebi Ngwanda aza spécialiste en démagogie. Atanga na URSS. C'est bien, n'enga yaka ko motiver biso. Ke bosala bo, c'est bien. Mais ko kosa na ba profondeur wana babilo wa mike ce n'est pas bien. Pour sa situation, pour sa notoriété. Même pas cela. Bande konanga soki ba soda baza ko kanga ilelo. Nga naza soda te, naza pe mwana soda te. Mais soda oyo aza front. Soda oyo a travaillé na Mobutu. Te soda oyo aza na tankokolo. Koboma nyama wana kombone na nisusu Kanambe ezosenga pas plus de 5 000 $. Mutu soko oluki lance roquette na Kinshasa lelo soko ke 500 $ na maboko ko lance roquette pona ko leka missile na liboso soko ke 500 $ to kola kisango. Donc les question à koluka ba volontaire so ba volontaire bazali eza musala ya un jour eza na solete ko eza na équipe moko eza na ubangi so ya non ça c'est du pipeau. Ça c'est du pipeau. Donc, ceux qui battent s'organiser bien, biso moko awa, ceux qui te lingi nzoto wa muto wana, ceux qui on a pensé à molimo ya Kanambe kwea, eko kwea. Et bon, nani abiyari manako ya randengi. Lance roquette, te. Tozong sama masolo musula liboso. Batika obso because obso bana nike. Mutu muso akota na radio wana. Mutu muso akota na radio wana. Kombone wari matingu. Ngai personnellement na porta wari matingu awa plainte na kindaki na commissariat à police. Mais inspecteur à police a boyara aux plainte na ngalobaka tozongo main courante. Wari matingu il y a 2 ans 3 ans passés na radio Kimpwanza alobaka ke azalaka na kati ya manifestation qui seke ga pesa ga minduki aboma ba manifestant wari matingu bozota na kombo na ye. Soki azakoyoka soki bato banda ko utiliser radio Kimpwanza avant baza koyoka ngai nazala ba preuve nazala na main courante na ngina porter na plainte na police nazala na maboko tilelo soki na fuyango na ndilobi na kozwa yango. Donc bati ba kozwa bazoba na bango bato baza ko kufa ba ko binisa biso, ça commence un peu à nous énerver. Parfois tu auras posa là on est kotaka na radio te, mais un moment tu es obligé de kota peut te zo bana bakanda o yoto bana bandenge mo ya kosola penza boye ezala penza bien te. Donc la kosenga na bango batika ozoso bana nike tozala na buzo batanto wana kisasa mais la poto buzo bana ezala rasute soki nazala mwana soda nanga ko répondre facilement mais na mwana soda te pena na formation militaire te mais totika ko luka ba millions ba o ezala te soki to sololi bien entre biso ka ndeto ozona ba radio oyo musala osala na kisasa batika sola njala lokuta merci mingi ndiko na ngai. Merci ndeko na ngai. Intervention na yo vraiment na lulio na intervention ki toko oyo osili kosala tokende nano epa ya bandeko misusu oyo nano balobite ndeko oyo alobi atiki biso na nzela oyo telefone otiki biso na nzela vraiment nakende epa ya ndeko na biso na 90 numéro 90 17 topesi yo maloba. Allô? Oui, topesi yo maloba. Ah, merci mingi na tout le bouton du papa. Ngai comme na ngai Jean-Marie Lutonadio. Nga naza mutu naza na malade. Mais na kotika mboka na nga na mabete pe na nite fona bunda na ndenge na ngai. Ya one naza ko senga mikolo nyuso pese la communiquer oyo. Bolu kila nga adresse ya mama ya Mendi. Ya Mwasa Zakari na bana na ye. Bande ko nyuso bato bazo sala na gouvernement wana bopesa nga adresse na baonga na za na sida.
Nandini okendo tuba bango na ko se filmer na beni makira na tubi batwana bayo kapasi po ba parable na biso bazo souffrir kuna. Na senye na Zairo nyoso aza na maladie transmissible soka moni rwandais il faut terroriser bango po bango pe ba terroriser président na bango. Amoni ato aza na cancer ou hépatite C est transmissible à tout rwandais. On a comme na jamais le donner de bulu kila adresse ya mama Mende ya mama ya Francis Kalombo mama ya mwacha Zakarina bana nae batu nyoso ya gouvernement yotara numéro na ba pesa ngai mo go na ko bando tuba ngo moko da se filmer na tete image na tie pour pas yo bande ko so bazo souffrir ba ko ba souffrir Rwanda moni na nzela tuba ye pourtant to terroriser bango ba ko terroriser président na bango yepa ko yoka basi kabiso to basala unité mutu nyoso place azali ozala mutu malade contribuer na libération mboka oya za boxer a contribuer soko iri za karate ko moni rwanera nzela betaye bakobanga pe bakotunda pe président na bango biso pe domo souffrir libanda basi kabiso libanda basi kabiso na kati biso batosenga na nzamba tia biso ba congolais te biso batosenga na nzamba pesa biso richesse wana te mais toko souffrir te tout ça ba manifestation mokili mobimba bazola kata biso te tout ça et puis kosenga na ba congolais nyoso journée na rentrée scolaire bana ba kende classe T ba ko na ba bulletin pour ba bilex ba ona no bana ba classe pour na pays na biso zaboy et vous allez moyen ko sensibiliser bato na tout mutu tout na ville azali na arrondissement azali a contacter député na ya la opposition pour a expliquer situation na pour comment tina ba parlement biso moto zala ba ko transmettre message pour tout le et l'on est au salle société tout sito longi mais kolongo ani fait comme tina bo mais wana personnellement lit na ngamo personnel ngai na zamu tasida na zo kufa so dans des jours quoi bo permettre nga na pinir Francis Kalombo surtout même na Zakari bo lukilanga bango mutu nyosa za payment bo pesa na adresse ta na zo tout betonga na ko se filmer ba mona na internet ba yeba ko passe wana ba banda ko yoka ho ya ngone na zo senga batu musupe bazalo lokolanga au bazar de hépatite C, hépatite D, bazar de tout transmissible, tout attaqué, surtout au bon Rwanda, tout va pas transmettre rebelle la Kivu. C'est au qualité d'un débat de l'Ikamana, yoko le bayawara, tout est grand mamba ko sandi sana, Rwanda salaka bona we, toko bongi setima munguna kinenan. Ya ona nazo senga no mutu soka bingia bano konane Rwanda. Aza fautif. Abando konane hotel aza fautif, toko tala siba. Liboso, parole donnée, tout modode, mungona alungwanano. C'est l'essentiel de monopoliser parole. Vraiment, on se planifié sur une azui batte, belina zog adresse wana, bomono na kosala. Merci. Merci Ndekonabiso na intervention na yo oyo osali vraiment ba Ndekonyo surtout bolandi Ndekonabiso na kati na bokebi biso ba congolais to tika nzambe akosala mais toyoki. En tout cas papa na biso Don Pambu naza ko féliciter yo intervention oyo salaki liboso oyo sali papa yango naza ko linga ko pesa papa na biso Don Pambu maloba aloba te akoloba kaka na suka pamba te naza ko zwa ba makomi awa somo papa nzambe apambola yo lisusu nalekani epa ndekona merci nalekani epa ndekona biso oyo abengi na numéro ya téléphone inconnu a masqué numéro na ye mais na ko pese kaka maloba ndekona biso za na maloba. Allô, merci. Oui, à Toulouse. Puis une nouvelle quoi pasteur d'Albert Nabiso à Saint-Denis et dans le quoi Bazola. Papa wana a commis comme menacé bandimi na ye. Naye dimanche basa bondeli pona ngoyi mulunda. Ba bondela ngoyi mulunda ba kombata ba joie. Mais ba kombata aria. Ndeko na biso bengi na telefone longwata esika radio no ezali pamba te na telefone toza koyoka yo malamu te pusana soki esika mususu loba vraiment ndenge mobile alobaka merci. Ouais toza kolanda yo benga na minute ka mokela na loba message moko na yitu kozwa papa oyo basala ko ba ngola ngolo na ba million. Oui, dans le stade de France, le combattant à Paris. Papa, on a dimanche de à Naye, à José, Bandimelaye,
babondela mpona ngwemulunda babondelaki mpona ngwemulunda ya lobi ye azokopostule pascal ye na nsima bakombata paris baza papi message kopase bati na bango bakota na kati ka message ya papa wana papa moko alekaki ke mwana na ye na banzi ndeko na biso ozobenga na pase bandeko baolanda biso bandeko ya paris basala mosala eza da félicitation na ye na oyo asali ya bako ezoleka actuellement sasa bawana azala ya population motu batawaya ngwemulunda na banzi papa na biso tozali koyoka ye malamu te ozali na nzela ya telefone mais tozali koyoka yo malamu te luka obongisa tokei epai ya papa na biso oyo azali na numero ya telefone inconnu nde tozongi epai ya papa Kalala ndeko na telefone topesi maloba. Merci pour la parole. Oui, ndeko na téléphone. Ozala maloba. Oui, merci pour la parole. Je pense que les problèmes que nous avons actuellement au Congo, ça interpelle tout le monde partout où il est. Et ça, problème, nous ne tellement pas si. Mais la bande, surtout la radio, ce n'est pas pour raconter, pour manifester des émotions à Bissau, parler plutôt sous la colère. C'est plutôt porter des propositions ou causes à la utile pour la suite il y a combat tous menés. Pour y revenir, dans le sujet où il y a l'actualité dans le Congo, actuellement, je dirais ceci. Il faut d'abord partir à partir de l'histoire. La situation que nous vivons actuellement est tout à fait pareille à la situation que nous avons connue en 1960, quand le Congo juste est devenu un État jeune indépendant. Le Premier ministre, c'était Lumumba, tout le monde le sait. C'est lui qui a fait en sorte que Kasavubu soit élu président au niveau du Parlement. Ce qui veut dire que celui qui avait plus de pouvoir, c'était Lumumba au niveau du Parlement, parce que lui a été élu par peuple direct. Par contre, le président a été élu par le Parlement suite à soutien Lumumba. Donc, situation tout à fait pareille la situation de Zanon. Parce que les Blancs, qui étaient, et ça nous devons le savoir, ils avaient fait en sorte que Lumumba soit assassiné. Donc qu'on ne veuille ou pas. Et c'est la même chose dans la situation de Zanon aujourd'hui. C'est pareil. Donc ceux qui veulent dire l'être où Lumumba Komaka et Souka, adressé par les femmes, vous allez voir que tout ce que Lumumba disait à l'époque, c'est ce que répète Papa Titi, le président actuel. Nous sommes dans la même situation. Vous vous rendez compte? Papa Lumumba, il avait bien dit, l'histoire du Congo, ça sera écrit par les Congolais. Ça ne sera plus na Belgique, na Paris et ou na Washington, ça sera écrit par les Congolais. Ils préfèrent mourir la tête haute qu'anti-maba compromission. C'est ce qu'il y a ici. À quel mois avant l'élection, il y a les termes que tout le monde aujourd'hui il faut décider. Mais qui moi la concession au couteau, le bon marqué. Pour que Mboka Eko na servitude. Là, on peut papa. C'est le parti. Ndele Balingi en voté. Donc il ne veut pas de lui. Il a gagné les élections. Ndenge le monde va gagner qui? Ils sont prêts, peu importe la mort, combien de Okufa, donc ce qui veut dire, pour être un peu bref, pour donner aussi la parole aux autres, situation à Congo, c'est nous-mêmes, nous devons nous mobiliser. On va faire sur le place, sur le terrain. Je vais vous dire ceci, quant à ce qui concerne ceux qui 5e colonne, moi je n'en crois pas dans la 5e colonne. Pour ceux qui 5e colonne existe ici, je vais vous dire une vérité, c'est le moment où 5e colonne fallait évidemment. Pour parce que, vous vous souvenez, quand nous avons abandonné Goya, l'armée que nous avons à l'époque, ils n'étaient plus moralisés, ils étaient démoralisés, et ils n'ont pas combattu. Et c'est le cas même armé où nous avons actuellement. Ils ne sont pas prêts à combattre pour nous tirer les Congolais. Mais seulement, qui va prendre la tête pour on dit ma rébellion puisque malgré Kabila mercenaires sur le terrain, ceux qui le mouvement quelque part, et que guerre est bandit quelque part, ils ne vont pas tenir, puisqu'ils auront l'affaire de la population. On ne peut pas gagner une guerre quand tous les pays contre vous. Même vous avez mercenaires dans la combien, vous n'aurez pas l'argent pour financer la guerre. Donc, c'est pour vous dire que, soi-disant, armée quelque part, là, c'est le moment, puisque la population peut savoir beaucoup, ils ont appuyé la population. Et puis, même si l'armée est quelque part, les Goya, je vais vous dire, tant qu'on comme à la place, sur le pouvoir par les armes, soutenu par la population, on peut ce pouvoir où on n'est pas ce qui est dit.
Ça sera encore notre dictature. Plutôt un pouvoir gagné par les armes et on va toujours conserver. Et Mindele seront obligés de collaborer avec le pouvoir de Goyawana. C'est pour vous dire que les problèmes actuels du Congo, nous devons nous-mêmes nous mobiliser. Toi qui savent, ceux qui ont regretté peut-être, bon, on ne peut pas quand même tout dire sur la chaîne, hein. C'est pas ces gens. Vous allez ceux qui, hier, ils nous avaient laissé au moins une chance, il y a un côté dans le stade, pour prêter seulement dans le stade. Je pense que le pouvoir hier n'est tombé. Parce que je pense que c'était une stratégie de notre président. 80 000 personnes réunies dans le stade de Kamaniola, alors nous avons mode d'autre, c'était place de 80 000 personnes dans le Bima, ça allait être la fête hier. Mais, on peut baser à Zoba, ils ont compris, c'est pourquoi ils ont invité à prêter serment avec 80 000 personnes, parce qu'ils savaient, et nous souvenons, ça sera la fin du régime noir. C'est que seulement je veux vous dire, où est ça important pour la mission, c'est ce que nous devons faire, c'est ça. Tobima, mission surtout, pour mobiliser partout. Papa Tshisekedi, il a fait beaucoup, mais il a encore à faire. Il a encore à faire, on ne peut pas rester comme ça, bras croisés. À ça, c'est vrai, on ne peut pas en vouloir rien. Mais, à ça, quand le leader, comme ça, pour canaliser la population, nous avons connu beaucoup de déceptions. Je vous parle en tant qu'ancien secrétaire de l'IDPS Macobled, nous avons connu beaucoup de déceptions. Vous le savez vous-même aussi, au sein de l'Union sacrée. Tout, ils nous ont trahis. Ces combats, et comment les noter? Il y a eu des forces dirigeantes qui nous ont trahis, il y a des Ngouza Caribon qui nous ont trahis, il y a eu des Kibasa Madiba qui nous ont trahis, il y a eu des Tebeli encore de temps au Congo. Tout ça, l'Union sacrée. Alors maintenant, Titi, il a compris. Il combat seul. Il a dit ça à Caméré. Il est opposant. Montre le signe d'un opposant. Après qu'on s'engage dans n'importe qui, nous avons beaucoup appris. Nous avons beaucoup appris. Voilà pourquoi la Nika va faire comprendre aux Congolais. Il y a encore un autre point très important. Radio OZOBD, mais il faut que nous musique, tout ça, c'est la manifestation. Les manifestations, elles ont un impact, il y a ma casse, pour qu'on s'habille noter. Mais seulement ceux qui allaient filmer, ceux qui allaient médiatiser. Mais ça, médiatiser. Mais moi, je vais vous dire une chose. Pour que tu comme aller dans la radio à Bissongo et africain, oh, et ça la face. Al Jazeera aujourd'hui, si on parle de révolution, alors, si nous parlons aujourd'hui de révolution dans le pays arabe, c'est parce qu'il y a eu Al Jazeera qui concrétise aujourd'hui la CNN, la chaîne minérale. Mais nous aussi, on peut financer chez nous, nous sommes tous les Rwandais, si aujourd'hui, tout va comme ma casse, ils contribuent ici. Ils ne sont pas plus nombreux que nous. On peut aussi le faire. C'est seulement question aux initiatives, il y a un coordonnateur, il y a bonne foi, et puis on continue, toujours contribuer, on va nous sortir ça dans l'église, on va nous sortir ça, permettez-moi de dire ça. On peut aussi le faire pour que tout tombe la mort. Comme la chaîne, il y a Missomoko, on est sur des manifestations, il y a une chaîne, filmé en haut, toujours concrétiser, puis la télé nous souffle, il y a photo. Vous croyez ça demande combien? Et ça fait comme des antennes, et puis vous payez. Et dans nombre de gens, on va combattre, vraiment, moi je ne m'attendais pas, et j'ai vu cette fois-ci que vraiment les Congolais nous sommes levés, en tout cas ça m'a fait vraiment un plaisir énorme. Mais combien de moulaïs? On ne fait pas platiner, mais je sais que la victoire est certaine, ceux qui te roulent si on va toujours continuer à nous mobiliser, derrière un seul homme, et à soutenir l'idéologie, je pense que nous allons vaincre. Ce n'est pas facile, mais l'initiative, il faut tout dans l'initiative concrète, et ça va rester, tout dans la télévision. Ça est dans une possibilité. C'est seulement question, il y a rien. Par exemple, moi, c'est banal. Tu vois, dans la porte, nous avons des difficultés, nous sommes Congolais, il y a une fête, il y a une salle. Mais vous allez voir, que l'année, la salle, on va construire. L'État va on va va présenter au bazar. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Tu auras toujours la difficulté de faire une chasse, pour ceux qui m'accueillent, la personne de l'équipe, parce que tu as organisé, mais pourtant nous sommes nombreux. On peut aussi s'organiser dans ce sens-là. C'est aussi, même autre idée, si nous voulons, toujours louer fréquence na chaîne moko boye to comme que parce que l'émission de ceux qui est malade la manifestation c'est de la montrer c'est la petite ville aussi c'est ça la filmant c'est en Belgique la filmant c'est en France partout la chose je disais même devant le Obama la filmant c'est pour vous dire que tika ba maka on va plus pour tant que nos intérêts seront conservés et tant bon mais pour ba yo kabiso nous ngela yo kaga na faut on bouger faut bouger la Belgique ici dernièrement, on a manifesté comme on l'a dit, la RTVS. C'est parce qu'on a cassé. En Belgique ici, la Liège, ils ont tué au moins 6 personnes. On a mondialisé 6 personnes. Ils avaient dit, le monde va détailler en haut. Mais les Congolais, 8 millions qui meurent là-bas, il n'y a personne qui en parle. Ce qui les concerne, ils ont content les intérêts aux Congo.
8 millions de personnes, de femmes violées, ce n'est pas un problème pour eux. Alors, pour conclure, je vais vous dire ceci. C'est maintenant ou jamais. Les gens, il faut oublier. C'est le moment de sortir pour parce que la population. Armée, c'est la garde, tout le monde Babima, bon après, on va voir mercenaires, on va combien. Il ne veut pas quand même engager 80 000 mercenaires. Il n'a pas assez d'argent. Le Congo n'a pas assez d'argent actuellement pour engager 20 000 mercenaires. C'est juste quand on a payé. Si je veux vous dire les choses en libre, regarde, va s'étendre tout ça. Mais il faut savoir, pour la même guerre, ils ont fait un soutien. Na est tout ce que nous avons connu. C'est ce que nous avons fabriqué. Nous avons fabriqué la guerre. Donc, on a fait pour nous, facilement. Ils ne seront pas favorables à la rébellion mongolie. Vous pensez que nous allons fabriquer la rébellion pour prendre ce qu'on va avoir besoin. La rébellion mongolie, c'est la soutenir à l'extérieur. Alors, moi, je ne suis pas favorable à pouvoir par les armes pour parce qu'on est occident où été. Nous allons revenir toujours à la case de départ. Ce qui veut dire, c'est le moment ou jamais. Le pouvoir, pour notre joueur, tous les Congo indépendants, comme le souhaitait Lumumba, il faut tous jouer par la population. Donc c'est le moment où se soulever populairement, pour ça, en sorte que mobiliser tout, pour que tous les indépendants soient. Maintenant, ils vont fuir. Imaginez que ça. Merci. Ndekonangai, intervention qui toko. Regardez ce qui se passe en Russie. Vous voyez ce qui se passe en Russie. Poutine est très fort. Mais regardez ce qui se passe là-bas. Et Clinton a pris courage à Roloba qu'il y a eu tricherie. Mais par contre, chez nous, c'est connu de tout le monde. Il y a eu Lumumba qui est passé, il y a eu Monseigneur qui est passé pour lui. Clairement, ce n'est pas lui qui a gagné, c'est l'autre qui a eu plus de voix. Personne ne fait allusion. Même à Cartier Rwanda, ce que vous sincère, il allait dire ouvertement. C'est parce qu'ils ont des intérêts. Il faut bonifier moi, il y a eu des irrégularités et consort, mais ça ne pouvait pas changer l'ordre d'arrivée. Ceux qui n'ont pas tout le temps en français, ils ont tricherie, mais ceux qui ont tricherie, l'ordre d'arrivée, ils vont changer l'ordre d'arrivée les premiers. Merci Ndekonabiso intervention ezali vraiment kitoko vraiment bandeko bazali kolanda tokende nano na moi rubrique na biso nde tokokende na bandeko misusu. Ndeko, bolimbisi, ozana montre na ndako na ote papa. Mais radio du soleil allait brancher. Mais oui, il y a un groupe de la fin de la gare, on a qu'à t'en nanga. Ma soeur qui toko. Mais quand on dit ma maman, on dit mélangaï. Radio du solo, ils en a top. Mon côté. Radio du solo, fin caca. Radio du solo, oui, toi, bana, ba, moina kongo. Nga biloko makeye papa na yako na radio du solo papa litabolo kikaga na bana tala biloko wana tika na kudia lisusu te poa radio du solo ibandi radio télé lisolo.com oye baka beno batekia mboka elongo na bango na baka bomasa bana kevo bana bakongo lobe na lobe mpe boko fota yebaka beno bakola po elongo na bango na boko empoisonné banekanga banakesasa lobe na lobe lobe mpe boko fota bango na bakoteli biso na mboka yo na obongo le kazaka yokomise koboma bandeko na yo yoso wana sempo na mosolo yoteki mabele mpe bosomi ya kongo mpona bamiete mopaya kopesa yo yebaka mokolo tokosekola mboka yo moto ya liboso tokolanda yebaka bino bateke mboka elongo na bango na boko bomesa bana kivu bana bakongo lobe na lobe mpe boko fota yebaka beno bakola po elongo na bango na boko empoisonné banekanga banakesasa lobe na lobe lobe mpe boko fota betombango yebaka ezande stratégique botia ye kobotola bantu mabele yokomi kosalelaka bango banilotike
osimolaka libulu po bango bakunda yo oteki mabele bakoko batikela yo mabele nkani okotikela bana na yo lobi mitelenga na ngonga ekobeta mbokeke bakobaka yo libanda yebaka bino bateka mboka elongo na bango na boko bomosa bana Kivu bana bakongo lobe na lobe mpe boko fota yebaka beno bakola bo elongo na bango na boko empoisonné banekanga bana Kinshasa lobe na lobe lobe mpe boko fota na diaspora shapi ya kobelelaka na baradio kasi na kunzu oza kosalelaka na mbe ngemba ebele bose bosale mpona koinfrite barésistant milulu bekola bona kati ya Kinshasa leste bimi yo wana oke ipatriotisme obote wape ifuta bakola bosene lilita yebaka bino bateka mboka elongo na bango na boko bomosa bana Kivu bana bakongo lobe na lobe mpe boko fota yebaka beno bakola bo elongo na bango na boko empoisonné banekanga bana Kinshasa lobe na lobe lobe mpe boko fota bokasa devalie mpe na bamesoso basalelaka mindele mbula ebele ekomakitanga kobenga na bango babakamaka lokola mbwa libanda bashato bamilio etikala na poto mindele kipaketere ya mboka na ye politike yango se mokosi nolelo bakalefalende baza kochange. Merci na bandeko nyonso toyebaka bino bateki ya mboka elongo na banguna bo kompoisonné mpe bateki ya mboka toleki na lombango topesa papa na biso papa Grand Kalala topesa papa Kalala maloba nde tokozonga na bandeko tokende na mwa 1 minute na maloba na biso ya suka po toclôturer. Merci. Oui, merci papa Diana na maloba opesinga na pesimbote na balandi nyonso to ya radio Lisolo na koti pona intervenir mais avant cela na sepela ki mingi na intervention ya mutu ya papa Nzapa na bato baleki wa mingi aprenga bapesi ba idée vraiment kitoko. Ce que je voudrais dire c'est que na kopesa nanu baka premier cas d'invasion ba Rwandais bakotaki na 98 je crois sous Mouzé Laurent Désiré Kabila na ba Roubaix na ba Bizi Makara ba Zongaki wana bana Njili Sainte-Thérèse Masina Kingasani bakangaki bango na maboko batumbaki bango. Le Congo a été sauvé une fois contre invasion étrangère ata ezongi na bakanambe et puis au kozwa peuple vietnamien tango ba américain ba envahir ye peuple lobito telema ba telemi à comprendre comme peuple congolais que envahisseur ce que okenaye na ba moyen purement pacifique yé akobeta o masasi sans cohésiter ba américain ba beti masasi peuple vietnamien a réagir de façon à commenter américain a perdre guerre à Vietnam à Kimi Vietnam a gagné Burkina Somalie même invasion peuple réagir américain à Kimi ba somalien ba lobby autolongi États-Unis parce que to défendre mabele na biso le peuple congolais na Kinshasa et Telemi Hippolyte Kanambe envahisseur hors la loi déclarée Azana Manduki yepa lobby na kobeta masasi siko situation ezoko se présenter eza responsabilité na biso ba congolais eza responsabilité ya biso peuple congolais tana zolo ba biso c'est yo mutu papa ou maman mutu ozo yo kangai nanga moko mutu na zoloba parce que toza parti ya peuple wana ndeko alekia kiawa alobi exemple ya papa Nzapa et ainsi de suite alobi que lance roquette na Congo eza moins de $500 au kosomba lance roquette alors on a réalisé na lobi boye effectivement ce qui constitution ya mboka et le peuple congolais oza na droit légal ya kozwa machette soit munduki ya kobeta masasi sur toute personne groupe de personnes institution oya komeka ko occuper le pouvoir par la force pe konyokola yo na mboka na yo résister ye beta masasi constitution autorisée bible pe
dans l'Ancien Testament. Ozo ko envahir le peuple d'Israël, bako répliquer na masasi na bambeli, bako défendre mabeli na bango. Aujourd'hui, le peuple congolais doit se poser la question simple. Ata papa Tshisekedi dialogue, soyez calme. Est-ce que l'ingé lobaki apeki si biso droit na biso à la légitime défense ou droit na biso yako défendre mabeli na biso? Papa Tshisekedi est-ce qu'apeki si yango? Ce qui répond soit na eza non. Alors, na expérience au tozui. Na ba ane otoleki na ba radio na ko raisonner na ba sensibilisation. Bon passer à la vitesse supérieure. Lelo oza combattant kolobate que na koboma mopaya envahisseur te waza na arme parce qu'ils a péché au crime. Considérer que mitia na esprit wana que constitution o ya mboka na yo est autorisée. Nzambe pe likolo na terme na ndenge souveraineté des personnes. Na ndenge pe ya mokili façon ezali par rapport aux religions. Si autorisé de se défendre parce que tous les pays même chrétiens ont des armées. Lelo nazo senga na ba combattants bouleka na vitesse supérieure. Na pesi kaka idée moko bien sûr, na za stratège militaire te. Les a rejeté mais je vous en prie, vous comprendre au fond à idée wana. Ceux qui n'a lobby que lance roquette na Kinshasa au Kosombango na maboko soda pour moins de $500. Ceux qui c'est vrai que bande ko na biso ya est oyo ba souffrir mingi, bazali sous na somo ya ba arme wana te. Ceux qui c'est vrai que billet Kinshasa Kisangani Kinshasa, Togoma Kinshasa, au Kosongo pour moins de $200. C'est que par d'une certaine façon Ngamoko, Ngamoko papa kalala, est-ce que n'a pas sponsorisé mutu mon côté à est, na memie na Kinshasa, na lobi que yo oye wana baboma papa na yo, baboma mama na yo, na tiembongo yo, 200, 300, 400, 500, $600 en jeu, pour yo siko ola kisa, de quoi tu es capable, sur ce Hippolyte Kanambe, na ba collabo na Évariste Bochab, Francis Kalombo, Moussou Swana Koya Diallo et consort, ola kisi basi de lobi que montre-nous de quoi tu es capable. Les lois d'un peuple moutouazé se prendre en charge. Na Vietnam, moi na mouké à cause de grenade. Sur les policiers, soldats américains, yé pour tirer sa patte ounae, moi na mouké à bambier grenade, kakawana na tia bot, à sauter à les soldats, boum, accueillis. Na Irak, peuple se défendre. Pour la biso peuple congolais, l'élo, c'est est-ce que nous sommes prêts à vivre droit constitutionnel na biso peko sauter na étape supérieure. L'élo tozo loba, parmi ba congolais na Kinshasa, yo yebi ex-phrase. Oyebi Ndekono Azalaki, ancien général, ancien colonel, même ancien caporal. Ayebi Kobeta, hein. On se ligne na téléphone. Netio Zabo, vraiment, est-ce que Oko Kiki ça, comment vous êtes la wanate? Oh non, vieux, le côté, ceux qui bon moyen, yango na $100. Au lobby, au ça la salle yango. Mais tôt ou tard, le peuple congolais, ceux qui se prendre en charge, au comment on a que Tokozwa, Bokozwa, Bato Baza capable, et là maintenant quand la population agit dans son groupe, na batoupe na kati la population baza bato ba action concrète comment on a fait. Est-ce que na ko poser bino question? Est-ce que boyebi bande konanga balandi radio lisolo na tous les Congolais zo kanga même ata ba rediffusion? Est-ce que boyebi pourquoi Hippolyte Kanambe a sali prestation de serment na kati ya Kantiati na cité de l'OUA? Boyebi toza ba Congolais. Quand on va lobby cité de l'OUA, on a zaki raisonné, mais na bosani qui a des années, n'attend na zone kaba côté kuna, des fois on ozo qui est na cité de l'OUA, ozo bunga, au côté mbalamoko na Kantiati, Obimi, tout ça. Là, j'étais encore un peu plus jeune, il y a beaucoup d'années. Tu connais qu'on raisonnait tant lobby que Roger Lumba l'a lobby dans un camp militaire. C'est quoi expliquer na esprit nanga? Oui, cité de l'OUA, ils ont un Katia camp. Roger Lumba la fongolinga mémoire. Et puis Nathalie Siko, on a moni tous les militaires qui étaient à côté. Parce que Hippolyte Kanambe Yoki, que président Tshisekedi a lobby, tous les Congolais, bo kangelanga mutuana, bo memelanga ye awa. Alors, boza 70 millions. Atabakati 5 millions de morts, boza 65 millions de personnes. Ce qui est là, bo se décider net bo marché. Mais ce qui est là, bozo ndima que, boza na droit constitutionnel ya ko agir. Hippolyte Kanambe ya kotia base na ye, na Kigali. Yé moko. Parce que bake jamais mutu, à part Nzambe. To yezu masi ya mwana na ye. Jamais au kotambola na kati ya batu 65 millions oyo balingi yote ope baza prêt à agir. Il y a la situation est que peuple congolais devant Dieu devant les hommes droit na yo constitutionnel à l'autodéfense. Tala papa, na pese exemple misusu pona kola kisabino degré ya kanda pe degré ya agissement il faut beaucoup tanango. Tolandi Jacques Chaban il y a eu des pèses. Jacques Chaban a lobby que chaque matin bakamia minene basoda etele makana bakingasani ya suka na bakimbanseke eko sabatu ville boulevard. Soki ba jeune babati na bakamia wala ezonga kate.
bazonga kate camion pe eleki mbala moko tour unique camion wana ebungi pe wana destination inconnue. Donc chaque jour toto perdre bandeko. Sikoyo yo komona oloba est-ce que koboma mutu kolabo asimbi arme azo beta peuple na congolais ata militaire étranger est-ce que ça crime est-ce que ça lisumu mais ce qui est crime est ça lisumu est-ce que ça autorisé et maintenant yo en tant que mobile en tant que moi si en tant que congolais ata ozana poto est-ce que ozangi contact ozana contact est-ce que ozangi $100 ozana $100 et bongo par na yo ezani parce que ngata on a lobaka mingi na lobaka peuple congolais population je me retrouve dedans neti naza parti à peuple congolais wana par nanga ezanini lelo nazo senga bandeko nanga ba combattant baleka siko na étape supérieure ya agissement par rapport à la droit constitutionnel na bango c'est-à-dire bozu sikoyo na ba relation na bino muto boyebi kaza sur le terrain capable parce que ya Zambo Honoré Ngwanda akosa biso ye amesana déjà kokosa ba 5e colonne zwango tia pembeni tio yo mofonkol na ba FPR armée soki naye akosia pe tia pembeni et PMC verront Mwalumba force militaire aza farceur tia pembeni totikali biso na biso siko ba congolais. Un militaire c'est quoi? Un militaire aza civil bola balaki si elamba ya bleu na Congo en tout cas bon sauter lisoso et le connu est spécial pour ayebi obeta. Donc ce qui au métier kaka que yo moko peuple congolais. D'abord la famille na yo ozana ba ancien militaire rebelle. Ba relation na yo bazali. Et le konde bazangi siko bo solo la bien. Si une fois que le peuple a comprendre que neti na excusez-moi papa Diane. Et ça qu'il fallait to bima poto comprendre que oui c'est vrai, il fallait to bima poto comprendre que ce qui mutu quel que soit ata policier, ce qui aille à violer moi sinayo au kotu bembeli. Beaucoup moins na poto policier jamais à kota kananda kwa mutu, ba koti mibale et puis ba bimi, ba eko kanga papa non, ce qui va dire que ba ko violer domicile, il faut ba kota 5 6 7 8 pour ba yebi que mutu a ko défendre famille na de fois de façon violente. Mais na Congo, to zala ki na moi respect wana que 2-3 militaires baye ata bayebi ke bazo bomayo. OK, na sali nini bazo ko siffler aux autres mais jamais ko zombeli à cuisine. O tout ba policier moko pe ba bomela wana na salon na yo. Mais on préférait batia na camion, bakende ko bomela yo na zamba. Donc esprit wana yako ko zela. Pe ko préférer que non Kabila kende bomelanga na coin, ni ko bomanga awate. Akotia arme boy, telema wana o telemi. Yaka bo oye. Mais c'est ce qu'on appelle maintenant passer à la vitesse supérieure. Oyebi ke mutozo azo ya wana aza mobomi. Yo pe oyebi ke azo kende ko bomayo. Alors, tina komata na camion na ye eza nini? Mais le qu'on a zo le bas c'est que merci biso ba congolais lelo na zo sili sa papa Diane. Merci papa na biso presque 10 minutes droit constitutionnel na biso na ba relation en jeu moi na ndeke akoki makisasa bon moi même de 2 jours. Je vous remercie. Merci nabanzi bandeko tokomi na asuka. Toleki 1 minute c'est pas papa na biso Placide de Jésus, 1 minute c'est pas papa na biso Volcan. Et puis 1 minute c'est pas papa na biso Ndosh de Tosukisi na Odompambo. Merci. OK, merci papa na so DSV. Nazala mingi ya kolobate vraiment nyos obande kolobi et ça malamu. Na y plus na betaga c'était vraiment pendant méga marche il y a fin de l'année où ils allaient vendredi prochain donc le 30 décembre 2011 ils allaient week-end à Souka 2011 toko suksi wana matanga ezali masha matanga to yango bana ko kabola mawa ko sala ensemble na bande ko nyoso o batiki biso basopi makila pona mboka Kongo watu kanisa ndeko na biso Armatu Ngulu wazali moko biso ba combattant nyoso bengami ndeto ba saluer au drapeau biso saluer Patrick combattant nyoso bengami le 30 mukolwana ba ndeko na biso muta droit de l'homme ba ta droit de l'homme ya pas soutenir Robert Chebeya bato église ba soutenir Cardinal Etchou et puis bandeko nyoso to soutenir bandeko na biso Boudia Congo baza victime ya injustice et posture ezala mboka na biso et voilà donc mutu nyoso a mukolwana merci Radio Lisolo nzapa pambala bino longue vie na bino et puis na pesi mbote na bandeko nyoso bazali wana ndinga biso au don Volcan Peñoso mwana sote bino bonne fête parce que tu vas fêter mais tu vas se matin les 30. Merci. Donc rencontre les 30. Merci et papa Nabiso Volcan topé sur Maloba. Tomoni Ndeko zalité toleke pa apôtre Ndoche Zorobabel.
Tomoni apôtre Ndosh. CDSV pour na kopesa nga maloba ya suka na lingi na remercier bandeko nyonso yo ba intervenir na mokolo ya lelo pour na sujet tozalaki nango ya vérité esengeli kaka eyebana nkolozo lokumu pour na bandeko nyonso yo ba contribuer na ba unité na bango pour na kopesa ba idée et donc quand on a besoin nango pour ça ezali que na lingi na tirer biso attention les locaux yo to kakape conseil baninga tango to pesa ba idée to kakape ko retenir ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais. J'insiste de dire que ne faut pas aller toujours avec un esprit de promettre aux collabos ce que nous allons leur faire sur le territoire alors que les collabos baso côté na terrain baso sala o baso na ngo besoin pe baso bima lokola la défaite par rapport à la promesse kabiso tous à la prudent to que na action mais to promettre. Merci beaucoup pour la pomme la biso mokol malam. Merci papa na biso odompa mutolingi osukisa mpambate intervention oyo salaki vraiment nalinga lisusu te oloba mpo nyonso so lobaki opesa kaka bandeko na yo mbote. Merci. Alors merci DSV. Bon ndenge lobaki déjà na pesi bandeko nyonso mbote to bunda na bango abo solo et on peut comprendre la vérité nous a toujours together tena suka ndete aussi sa makamwa DSV nzamba pambolo na espace opesa biso yango lobananga suka. Merci beaucoup baba. Merci.